En tout cas, esalinga esengo mingi ndenge Nathalie, première dame ya Congo, asali assurance maladie na ba comédienne. En tout cas, ezali likambo moko ya ko féliciter. Azwi plus de 100 personnes, 100 comédiens en charge na compte ya organisation na ye. En tout cas, ezali likanisi eloko moko ya kitoko. En tout cas, esali sengo kaka na bango ba comédien te, mais na mutu nyonso oyo ayebi solidarité. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko fokoyeba ezali kitoko pe ezali malamu mingi likambo mama Denise asali. Bien sûr, esalami na ba comédien nyonso te, c'est tout à fait normal parce que kozala na groupe ya théâtre premièrement ezali eloko moko privé, ezali secteur privé, même ezali pona kosala lokumu ya mboka, même ezali ko aider kosunga vie culture ya Congo, mais ezali toujours na kati ya secteur privé. Bien sûr, l'État akoko sunga ba groupe wana au cas ya besoin to au cas ya urgence pona intérêt ya mboka, mais ezali eloka liboso ndenge na lobi eza secteur privé. Donc elingi koloba ba mikolo groupe bango moko fo bakipaka ba groupe na bango na batu oya bango pe na ba santé na makambo nyonso ya bango. Mais oyo idée première dame azwi na cadre ya solidarité, na cadre ya ONG na ye ki asunga pe azwi ba comédien en charge na kati ya assurance maladie. En plus azwi ba oyoyo mingi bazali oyo l'État nde ifala azwa bango na charge. Donc l'État gouvernement azwa bango na charge oyo etali assurance maladie, mais yende mutu azwi bango, rien atika l'État azwa bango, yende mutu azwi bango. Po batu ya groupe Salongo bazali mingi ya RTNC. RTNC ezali chaîne nationale, donc égal gouvernement, eza chaîne ya l'État. Alors l'État muta dirigeant yango eza gouvernement, donc gouvernement yende mutu alingaki kozwa bango na charge, yepe mutu alingaki kozwa sécurité assurance maladie na bango en charge. Mais sikoyo mutu ya secteur privé, bien sûr azali première dame, yen andimi azwa plus de 100 comédiens, acteurs oyo ya monde ya comédie, ya théâtre pe ya ba film congolais en charge. En tout cas, eza action moko vraiment ya ko féliciter. Ya ko féliciter kaka te po azana première dame, po azana facilité ya kosunga, mais po na geste pe na volonté ya kosala yango, parce que ezalaki obligatoire te, eza pe obligatoire te, voire même eza devoir na ete asala yango, mais andimi asala yango, azwi kaka ba comédien te, mais comédien na famille na yo, na mwasi na yo, to comédien ya mwasi na mobali na yo, o bozali légalement marié na kati ya l'État. Ata bosalaki feti ya casier moko, mais soki boza reconnu na l'État, bazwi bino en charge. Yango bazwi bino mbale en charge, sino te bakozwa kaka mutu moko en charge. Bana na bino tango baza na se ya 18 ans, bazwi bango pe en charge pona likambo etali assurance maladie. En tout cas, asali acte moko kaka ya ko féliciter likambo mosusu eza wana te, kaka ya ko bwaka ba fleur
ndenge tobwakela toujours Mama Olive Lembe ba Flair na ndenge asunga ba comédien yango wana Mama Denise aye kotia susu likambo moko vraiment ya kitoko makasi oyo penza esengeli esalamaka na bato po bato bazala neti ba comédien en tout cas bazwi kado moko ya kosagana te bazwi kado moko ya makasi bazwi kado moko vraiment fo bazala fier parce que bazawana soki bakeno hôpital wana ezate ki batali bango bakisi bake kosomba non bakozwa bango en charge complet donc assurance yango ezali assurance complet donc okoti kuna na hôpital ozwi traitement bakisi ya bango mbetu ya bango yo koti na maladi obimi a bonne santé sa kobebisa mbongo na yo donc bakozwa en charge na makambo etali nyonso wana ezate ki batali yo radio okikima mbango na pharmacie kosomba kisi yo moko to sombi kisi ofuti radio eza bongo te donc eza assurance complet yango wana ezali eloko ko féliciter en plus soki maladi eye makasi bakoki ko traiter na hôpital wana te hôpital ekozona na charge ekotindo na hôpital mosusu oyo baza na contact na bango elingi koloba bakoko tinda yo na clinique Ngaliema bakoko tinda yo na clinique na Lubumbashi na Bakongo to na Congo Brazzaville Afrique du Sud and kaka bisika bango baza nango na contact soki pe baza na contact na mapata bako tindo pe kaka na mapata yango ezali vraiment eloko moko ya kitoko pe ya ko féliciter na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.